déjà bato batala biso faut comprendre que non film na film besoin le centre de rééducation donc ça dit ceux qui m'a bien moi ça mis quelque part biso to za rawana pona koya ko tombo la likambo zoominga bien aller de BCBG quand on a un binga boye ba moninga kwata na leki na fa une émission na ko senga mtu pardon ce qu'on que ça pardon est hypocrisie pour ce soit disons au lobby que olingo cha mumpe faut senga pardon à tout le monde oko senga na mutu morte tant o senga na mutu moko lukani 67 mutu moko bozo fan de la reine ba pardon au kitabinoti au si sabino be toile na bino voire même homme qui botikala nango ezosila la likolo ke oluka ozoluka oyeba stratégie nini ya ko fan de la émission pour ça la sous kombo pour to na batampe succès kita ko mona yo mo fan na obete loko zo beta soutenir non ça bezo ça soutenir faut que la temps oyeba nini okomatisa sous lupemba nawo ezate ko koma faible ba mona yo mutu mukolo boye tinabite baba na pe osenga pardon ndeni. Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi metu yango moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant kimunganga asimba yo inutile ya na garde malade awa bango moko bapesaka biloko ya kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesaka malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakaté. On va donc la bimandele ni ata yo moko pensa. Ah on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pour na kolia té. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino bo éviter. Mbete zo sala mouvement au malade alingi. Nous suis na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbete hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Nana zongi Tala soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga, oyo ya Mama Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que Tiambezali ezali vidéo na penezo mona ke batindeli yango la mama poster yango na nko ozo comprendre zanko et créer des ordres. Mususu ya sala kango pona ndenge bato ba interprétaka po epesa pe kaka makambo mais yo okena ngo siko na ndenge mo mabe seri bo sala ngo obimisa te ozeli kaka momo ekomi opportun o moni ke mutazana makambo na ye mususu yo ko bimisa parce que tout le monde m'a comment peine kepi mabe parce que na mon Instagram dit Liston a effacé toutes les photos et na papa na attaqué. Ndeko ya Congo tala agence ya sûr paya rapide pour na transfert ya mbongo paya bakoli na ba lettre na même jour yango yo agence PTAM LTD oyo ekumba maka na mwana mboka évêque Patrick Tomoxi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko côté ya bakoli petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yoto conteneur yeba ke awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na ba adresse na bango ya Londres yango oyo tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 44 20 85 94 17
50. Topena plus 44 740 40 65 940. Awa pe na Kinshasa to na RDC bafandisa mobanye na bureau oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 334 quartier au commandement commune Gombe référence avenue de la science. Tope okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 89 40 35 909. Bureau na bango fongomaka tous les jours du lundi au vendredi à partir ya 9h ngingo si 17h. Awa na agence PTM LTD bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel. Papa bakosa yote yakakaka awa na agence PTM LTD bazana mufoko ya masolotu. Dites amen. C'est naturel soin. Voilà, on a zoka parabana parce que ezak impolitesse, au respecter non moi na yete, au respecter moi si na yete, soit ce qu'on appelle travailler à solo. Il faut respecter déjà madame Anda. Trésor Lumière ça qui vidéo je pense tout le monde va quitter. Biso na centre de rééducation de Kendagi, to vérifier tout le monde que des fois moi salami quelque part. Biso il faut to ya tout ça ni toi arrangeango. Tant to arrangeango to suis solution. Donc ça dit exact que to yaki ko geleye to yaki ko lobama be na ete ezaka makambo moni makambo tango esalama il faut ko kozongisa moto parce que moto mso ko salika amona ka salika moni ça normal mais comme so au salango consciemment. Donc en tout cas félicitations et l'ongoli peut trésor lumière mais sauf que à reconnaître que na kenda ki na mabi. Donc voilà le quoi toi aussi déjà félicitations pas à moi mon boto aussi. To sengele vient na biso wera Sankara de Kunta papi kakol boche na setala moi na seng déjà pardon sengara izala boye. Ce qui est sûr et certain ezaki vidéo ezaki na téléphone ya Cindy. To lo bateke page bien on a page à Cindy parce que tu Cindy les cœurs en a pas jeté à celle à WhatsApp ni Instagram bablo on a ça là déjà ton vidéo n'est comme na maboka ba page c'est-à-dire Cindy moi su courage ya ko tindela la page ba poster. Papson Mapungi, le monde est bien. Ailleurs, il y a On va te là qui est amoureux, donc il m'a envoyé que le bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Hey! Bandeko Babolingo. Chez Djonga de ezongeli masolo Chez Djonga de chaque week-end bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Djonga de masolo tout ezongi avec un pacte na idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité bino moko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po bino moko boyebi que awa chez Djonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec un pacte toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020 Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec un pacte na idéologie oza koyoka musique ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezakaka semoko chez Djonga de ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondy
93 140 Oza Mobimba. Chez Djongade, Yangonde Moboko ya ambiance. C'est naturel, soin. Gardez bande na yo. Voilà, très heureuse de vous retrouver sur Film News avec Ken Piana plutôt parler. C'est la vôtre bébé goût de la presse congolaise. Vous informer sur notre devoir. Donc, à on a actualité ni dans le bakara tola la ratola mokoto ta actualité. Donc, on a la kina la muke to moni actualité trésor lumière oyo batunana ba on a plateau ba uté toko bandeni. Ça qui est les premiers, je sais pas trop, mais on a plateau et na benga ngo to qui va retomber sur ça et tout le monde trésor lumière à Sengi partout. Donc je suis avec Malika, Josmania Malika et Moura de la presse. Donc toujours solo lango, toujours de l'actualité. Et deuxièmement, si j'ai mon sous Zali, il y a Cindy Lecaire. Donc ensemble avec mes invités, Tomé Kosolango, mais avant Alain de BCBG au fond la caméra, hein, donc si je me permet de dire un grand merci et bonjour à celui qu'on appelle Benson Mambika, le préfet de Paris. Benson Mambika, le préfet de Paris. Jimmy Mambika, je te salue, l'homme fort. La formule à Sukaya Papi, le roi, la carte illimitée, Ariaïra Ratarate, Junior Moussoukou, prêtre, José Ndombe, Showman, HPRedo. Donc, tous ensemble, la vraie warrior, Maman Claudine Mouyaya. Julie Mouila Mokonzabana Mata du tout, donc on est ensemble. On a nos caméras, on a pu invité parole déjà. Josmania Malika, bonjour Boni. Laura Choumawete, bonjour, bonjour, on a abonné tout, il y a Fimbo na Fimbo. Bonjour, on a Batutu, Obalinga Josmania Malika partout dans le monde. Batutu a soutenu vraiment physiquement, moralement, financièrement. Namon Serna la joie, Amado Pitu, na depuis quelque part. Mon vidéo Muzungu à trouver solution. Valita Mboué. Vieto Chavumbi, un grand homme dans un petit corps, Bambote non place aux allées. En tout cas, merci Nayope Laura Choumawete. Voilà, merci moi de la presse. Bonjour Boni. Bonjour Laura Chou, bonjour abonné ça filme la film vous internet nous se va brancher scotché dans Ngongao donc voilà, nous sommes on est ensemble et bon. Bambote na minora place. Voilà, Bambote na minora place baza. Ngai je on dirait nazala te déjà mais na mon émission mon bossa la boningi sa Zaïre. Donc président Wera to sengi olongola na totala ki émission tout le monde atala kiango ben tante batala kiango mais le moni lelo asengi pardon justement ya Malika okolo bani. Il y a un besoin de m'inviter parce que déjà Toloba qui est important au Toloba qui tout le monde réactionne et qui n'en bien au moni parce que moni tam suba ta la rabiso boya likambo pesi to lembiango likambo moko bolobelaka likambo moko bolobelaka déjà bato bata la rabiso faut comprendre que non film na film besoin le centre de rééducation donc ça dit ceux qui m'a bien moi ça quelque part biso to za la wana pona koya ko tombo la likambo ozomona parce que voilà ya loka prison makala film film ka prison makala donc ceux qui kuna parti ato kangayo on comprendre donc ça dit ton trésor lumière ça qui vidéo je pense tout le monde va quitter biso na centre de rééducation de kendagi to vérifier tout le monde que défaut moi salami quelque part biso il faut to ya tout ça ni toi arrangeango donc toi arrangeango tout solution donc ça dit exact que to yaki ko geleye to yaki ko lobama be na été ezaka makambo moni makambo tango esalama il faut ko zongisa moto parce que moto muso ko sali kambo amona ka sali kambo c'est normal mais comme so au salango consciemment donc il faut batuba lobela et pas comprendre que loko na sala ki za erreur mais du coup to moni à l'équipe en Afrique Info à s'excuser par rapport il y a actuana parce que na mona ki ba commentaire en émission on a to sala ki bongo est-ce que ba ko reprocher sous fallait aza artiste et musicien. S'il faut qu'on reproche, reprocher. Preuve en est tout le monde dans ma vidéo, belé batubaya kana ba critique na mongo ya ndenge na ndenge. Pas artiste ou musicien. Donc ça dit soit on la critique ou est normal. O batuba comprendre que critique est normal. Mais ce qui peut y na sous les effets tant so vous quelque part au mele babilo kono yé ozoyi ba makambo lobate mais na centre de rééducation biso to zawana to la question ke olobaki makambo wana mabe ozomona tant to yeto salibo on a patron na biso Ken Piana accompagné ozomona donc on dit que résultat yango to sui ayepe ko s'excuser pour ça mutu en tout cas félicitations d'abord notre trésor lumière na acte wana sali ko s'excuser parce que ça fait garçon et surtout diko nango
likolo nango ye abimane na moi te azoka pena taya azokoma pena frais donc ça dit ntongo aleki mpe mpo asexcuse mpo moningane mobali donc ça dit bamanière pesa donc en tout cas félicitation elongoli mpe trésor lumière te mais sauf que à reconnaître ke nakendaki nango mabe donc il fallait pena lekana s'excuser devant public ozomona donc voilà. Voilà, merci beaucoup à toi, Josman Yamalika, Moura de la presse. Tout le monde, pardon, il y a Trésor Lumière, vous avez parmi Bato, Oyo, Boussala, qui est mission, Wana, Boré, pour chacun n'a pas proposé à Tenaki, n'a habité Moura aux années locaux, le balicona. C'est bien, c'est un rapport, c'est mon comme le bolo, qui est qui est là déjà, qui est dans la télévision, les cas qui est déjà qu'on bande la mambo, le baki. Donc voilà, le quoi, toi aussi déjà, félicitations, pas à moi, mon boto aussi. Le single vient à Bissowera, Sankara de Punta. Papi kakol boche na setala mwana sengi déjà pardon senga izala boye so mwana sengi pardon même ba wario pe bolimbisa ye pour mwana sengi pardon voilà erreur izala pour la biso bato izala on a banzete te ba mboate mais biso ne ba to connaître erreur le col andime erreur na ye c'est mieux boche na c'est donc voilà important wana même bala simande ko gafé soute so ko gafé tout pardon aux alate tout to kenon kalikolo voilà. Merci beaucoup, message réussi donc baby pardon eza puissance mon ko libéra déjà mtasengi pardon na yebi kenon bino pe bozaki par malgré ken pianaza absent plutôt na plateau nanga mais na yebi pe kenon yende biso to eza ko kita boye to eza ra place ezalaki de soka kota ki awa po biaza na kanda trésor lumière il faut que azolo mamba le couteau ba français ba bengisa. Oh, mais Trésor Lumière à bêta ça, le bien que non, bah benga bon encore deux personnes, il y en a bien ça qui n'a pas. Il y a qu'on vérifie pas vieux ça, qui fait ce qu'habit c'est faux. Donc Trésor Lumière fatigue le moment. Laura, en tout cas, on a encore le bac. Il faut le coup, il y a des Kenya moko. Pour ça, puis le loba. Mais sinon, en tout cas, il y a le bezaka que bravo pour notre Trésor Lumière à salon de Tolingaki. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc, né dans le bac à tout là. Et puis la cima, autre le banaï. Il faut la président de la journaliste à YouTube. Comme il y a yebine makambangote, il y a dans la TV. Comme il y a yebine makambangote, ceux qui ba yambi, il faut attendre la question ni ba tourner. Parce que avant des arbres, ba ko peso question. Question ceux qui au perdre, au perdre le bibilobé, la nenga ya lobaki. Ozomona. Alors nenga ya na YouTube bazo ya mbaraye, aza attendre le mona déjà. Et puis azo attendre ya ko réfléchir na question au poser. Pour y ba répondre. Ozomona. Voilà. Merci beaucoup. Neto lobaka na otol ba intro na que non tola la ratola mkara to kutaka actualité donc tola qui peut tola mu qui to moni actualité mon sous réseaux circulaire na page polémique à plus na ko mon sous na page mo boye batia on a mon dans la maman après na mon sous na page mo boye batia que non Cindy le cœur avec son patron mon pao bazo Cindy m'tando snapper hein azo snapper après liko na ngo to moni moi ba bis parce que bisu pe na ngombote mais ba gens na bandingi na ba on a habité que bino pe boza tant que ba chroniqueuse na na bi ke boza na loko lo bango malika na pe kota la kianga. Bon au moni Laura Chou pour la vidéo on a moni loko lo bati mais je pense que c'est une vieille vidéo à Kala. On dit bah zongi c'est on dit. Je sais pas parce que quand mon père en Europe. Donc on dirait cette vidéo ya Kala mais ba postant bon. Oh toko lo ba au moni ba rumeur on a confirmation il y a des choses différentes. Rumeur cause là mais ceux qui vont confirmer bino mo ronde beaucoup pe ça ba point de vue. Vidéo on est tout le monde qui n'est pas pesani bisous babenga on après c'est qu'on dit bisous non la vidéo en après c'est que ba collade donc voilà mais c'est quoi ba collade pe likambo na collade de to solo ba yo to tiens en mise au point voilà yo on a fait la mot à parole on a pensé parce que c'est cas moi autombo lo mo boy après c'est que ba collade voilà ngala ça non mise au point. Il y a batu au balandara biso ba téléspectateurs na ba fanatique au balandara biso non c'est la mise au point voilà tout mon vidéo ana banda ko pesa ba kola divient na biso mon pao na Cindy le cœur voilà comme mon vidéo na za vidéo ya kala mais on dirait zongi na ba circonstance ndé to mon na ba télé réalité ali ya maman li na mwana bana na ye to mon na ba photo ya papa ko na biso kofi na bana na ye on dirait celle que vidéo na zonga ce qui est sûr et certain ezaki vidéo ezaki na téléphone ya Cindy to ko lo bateke
page yibi yango na page ya Cindy parce que tobi Cindy les cœurs en a page té à ça la WhatsApp té ni Instagram ba blog na ça la raté déjà ton vidéo ne comme na mabuka ba page c'est-à-dire Cindy mo azu courage ya kotindela la page ba poster pour ndimi na ngate ke muta ko yiba ka vidéo wana akobungisa pe téléphone té abungisi té ya bimanga déjà té ouais que ça faut information abungisi té ya bimanga na été voilà siko ko mona déjà manga mongo tie ko mabongo c'est-à-dire ça na moi ba jalousie mo salami wana petit bazwa vidéo ba poster et comme ke yindi na trouver sens nango te pour ezango vidéo m sous vient na biso asala ki on pona ko sepelisa kaka ndenge ezalaka azalaka na ngai o comprendre pour biso beto zana bina filez rapena r mongo boy cela no sinap ko voilà ça non pona ko sepelisa mutu bozalaka naye voilà cela qui on aime sous intention mabete mais mokilika ne se beba nango bo mona kaka mutu na bakanda ka yo mona m susu ke mutazana bana na ye baza bien tikana ningisa kana zaire ningana. Voilà, on tient peu vidéo, on a posté et ningi saka et ça la rage. Mais on c'est là. Ce qu'on y pona yo mutabu sa téléphone té, au gros à peine approche na te mora ko tindela. Oh, monde to za ba téléphone monsieur za ba code, so na bungi son tabo ke rolonga blo ne se supprimer. Et lo erotika les alaté. Voilà, so ka bungi saki, nyoso ba ko supprimer mo yiba o za na temps o sala maka mwana te. Voilà, vidéo na penezo mona ke ba tindeli yango la mama. Poster yango nanko. Vous comprenez zanko. Et créer des ordres. Pour un moment où il y a un été. Pour ceux qui ont été azari, de moment où ah non. N'andenge na salle examen conscience, n'ana analyse, n'andenge na salle lango. Et ça par rapport au n'andenge tout le monde mikolo nyo son maman li aza bien accroché au lomide. Bazo kanga ba photo azo seka zo loba bien. Pour non tout le monde maman li esika fongola mino azo seka te. Mais le quoi c'est qui on dirait ningi si moi ba maye la ba te belé fongol pe ma oh ya koko seka bon na kimandeni. Allez tika to betandika. Moni lo onde salami. Voilà, menga na jiji na ba mara mwana tinga po na mona ke vient na biso a sepeli sa ki kara mutu bazala na eto sala moi si na pesa nango mais mutu na biso mso alekeli na yeka mayeleke allez nani c'est la bonne zaire pour ninga siko yo moko déjà er mona ki vidéo wana o juge qu'on est bien ndeka lobi que non vient toi c'est petite na ye chanteuse na ende bazala parce que yo au salon la ba paramètres nini déjà la paramètre ma be ma casse parce que mbala batu azam homme marié père de famille azana banana mikolo o comprendre o ko sala ngote. Pour déjà moi na ye kutu nandimite azata na vidéo basana moi na bongo pour moi ngele kaza moi na ye mais te basala mais ya kola di kasi on a lobby te basala ngo bongo te mettons yo aux opportunités ça la vidéo ya bongo mususu ya sala ki ngo po na ndenge bat ba interprétaka pour épée ça peut ka makambu mais yo ok na ngo na ndenge mo mabe série bosala ngo obimisa te ozeli kaka momo e comme opportun o monique mutazana makambu na ye mususu yo ko bimisa dans le sens te vous comprenez mangana solo voilà photo ça sage na mangambo eza mabe aza père de famille azana bana na ye azana mwasi na ye o respectaka po ata okitio mati banda lelo ti lobika ne ba yembela ali ya mkarame akolongwa te voilà yo mo faut za sagesse merci beaucoup Josman Yamalika siko nazuka ba propos o mora obimisa parce que nga mosko na introduire on a ça on a sens morobo de ceux qui n'ont comprendre on développons peu na ndenge na développons na ndenge nanga ça dit vidéo wana ekoyi ko pesa ba tension mabina sens ni parce que na otolo ba tout à l'heure confirmation na rumeur il y a des choses différentes parce que l'homme mususu ezaka batu ba confirmer ngote mais ebima ezaka ba rumeur to yo kaka mais ce que ton biloko bongo isama parce que ndenge mura lobby to mona biso to mona sindi na abima raté même na baboîte ni za raté to mona kena milité donc ça dit c'est une fille azaka coffre na bandenge na emoroboy et puis moyibi soka yibi téléphone moyibi so yibi téléphone azaka na posate akota ta ba vidéo ni eza na kati to ba photo ni eza na kati moyibi soka yibi na c'est toi ke lukaka pesa oteka ba teki na mako na ba rolongo la biloko nyonso ozomona donc ça dit ezaka ne moko lobi c'est que vidéo ne uteki na maboko na moko après ki na ba page de star déjà soki vidéo bongo ki na ba page de star eza de ko saler au moto bozarne parce que ba rumeur ta muso ezaka pona bino ozomona sikoyo tozomona ke maman li aseka na ite mesho tout le monde maman li aseki donc ça dit mikolo bazaki à bon état mikolo ba osala pena o ezaka papa maman et les enfants ozo comprendre donc azola mukana maman na bana
ozomona donc tokolinga te loko monta monsieur ya créer des ordres pour créer parce que ce n'est pas sa fille ce n'est pas à moi et surtout selon ma rumeur parce que tout le monde m'a comment peine kepe mabe parce que na mon Instagram Diddy Stone a effacé toutes les photos et na papa na attaqué sérieux ozomona c'est que ezaka bisoté c'est que zapi na bateau bavandi pe ba onyongela ngo ba rumeur epesa ma déjà mais biso loko ezaka centre de rééducation biso to ka tombo makambo elalaka mania yosko nous ande bozala na ken na patron film na film yo sala na film ko sa vidéo monter yo post na pe na coin na yo après moi monique non délire na ngana bimisa na vidéo na bati on a pas na ekoki ko sala mais soki batu ba suspectaka ngana ken que parce que biso na poto to pe na ba relation na poto ba traiter biso que to bimana ba patron ba site na mais ce qu'on a osé dans limite dans ken ozo comprendre nana ba milliers musu ba komo na ngana ken te nana ba vidéo musu na ko sala na ken il faut ça limiter parce que ba rumeur eza une fois déjà soki ba kanginga déjà na salon ba rumeur soki déjà soki déjà ba kanginga photo na ken to sala ba collade ozo comprendre soki to sala ba collade déjà ba tu ba ozonga kana maloba na ba rumeur ba loba ka malika bimana ken vidéo oyo c'est que et confirmé biso bolingo eza mère passé na pas là tombo c'est que ba rumeur to yo kaka yo que ça photo bondeni vidéo ni yo que ça na malika entre d'abord tu traiter déjà que bobimaka ozomona ça dit il faut ba limiter comme na ba relation mususu tant que ba rumeur ezala biso to na ba confirmation te pour confirmation zaka yé na yé ozomona c'est que confirmation yango to même on ninga la mama parce que to moni Diddy Stone pas tomboki ozomona Cindy contre Diddy Stone ezo inda kaka trop c'est trop Diddy Stone prend la défense de sa mère cette fois-ci à lobby à komema Cindy le cœur likolo après to moni post ya Diddy Stone na Instagram na ye donc nabi ke batu musu baza ba followers na ye ba moni yango déjà ya to voilà ce que tu Diddy Stone na silika parce que mère a maman na ye ozo comprendre mère maman na ye donc ana droit yene za bo réaction na ye zala oh ya sali wana Diddy Stone ya likango tika likango na yibiso ke likango tika likango po mibale belé ba reconnaître ko fa na basi na bango tina ki mukolo ta mususu auta la parcours na ye sacrifice nini au moins si wana salelanga donc c'est impossible so na bina tika ye et simbate mais yo pe so ko lingo zala na yo zala na okaka mais mangamba na foyer na ngeta lioté siko pardon to mais quand on analyser ngo nanu comment on a vidéo oyo ko ta la Kofi mon pa azana ana Europe déjà mais tout mon vidéo ane bimi siko to ko loba abimi sa kengo pona nini cause ya jalousie boyo comité mamungo na loba comme on a déjà Kofi na bana na ye comme on a ina mwasi na ye bas ensemble et puis ça peut battre sous passe ozoyeba voilà jalousie ça la bongo na panzakara poti o sala lo simple chanteuse ala simple chanteuse alinga déjà bimaka batu déjà ba loba na ba rimer ke ba bimaka ozo comprendre musu za ngo bongo te mais batu déjà lokwa basi ba place bongo et côté la mitwa bana ba komo loko toyoka ngo meto confirmate ce ko ba mona sous vidéo abo ebimi et ko pesa trouble na bana et ko pesa trouble même na moi si parce que c'est loko bat ba yo kaka mais batika ko kanga binote voilà sikoyo na eloko moka muke salami boye ba mo bat ba loba ke c'est solo parce que neni ni patron na travailleur na ye ba sala ba vidéo bongo biso to yebi intention ba salela ka mote ba salela ka mtu pona ko le bisou awa ça déjà oh le collade ba fundeli biso ngote yo petit ba to fundeli biso le collade oh ba fundeli biso le collade Colado yezo pour mama kambu. Colado oyangwana karabika mwezo pour mama kambu azana poto tindi bokangana en désordre le colado. Colado ça mabe monite ke Diddy Stone na siriki le colado. Et puis ndeza bo monde to sera scotché na YouTube boy. Tout le monde je crois même na ba artiste musicien ba danseuse ba to sera même na ba tamaboki. O comprendre batala rabiso. C'est-à-dire hier avant bimisa vidéo wana il faut que tele makambo biso to kuta nango. Il faut que mona ba funde biso ka pona collade. Ozomona soto yo sala ki kamba kola di bongo so bimisi yango wana bokomo tante biso to ka loba popo kenda funda biso wala be tension ma beli kamuna kola douana kola des anini donc yo zo sala ngo bo sala ngo en cachette to na biso to na poso to mona ba kola di bini bo sala ti to moni to ya ko loba voilà na yo ko zo idée mo bo peut-être ne to ba to na période de Covid-19 tout le monde aille bien ba pe saper ba kola douana ba maramuno em suye alinga ka zo ngisonga ka pote ya ba to kana bo sala ce loco yoté yo même on a pas permettre on est na cadre ya jalousie non et qui na cadre jalousie parce que comme on a déjà moi na mkolo asiliki ngana ozoka parabana
Voilà, on a besoin parabana parce que eza qui impolitesse, au respecter non moi na yete, au respecter moi si na yete, soit ce qu'on appelle travailler à solo. Il faut respecter déjà madame Andak. Voilà, pour atteindre le camion sur les arabes préparation, soit pour monique moi c'est n'embalpe, bazana moi préparation moi boy. Ngana ozana kuda ina ngama ulbana na wana rozoa, mais eza ya respect, eza la tête yo comme ça que il faut comme obligatoire ba mona que yo ça on s'affiche na patron. Non, c'est ça qui est impolitesse. Et ça qui est impolitesse tout à fait. Voilà ta patron pour se plater na vidéo na bimi parce que banal peut te ba que maramon ti ba na ba rimer ezala. Non to mona vidéo te. Non to mona pe photo monte que ya bango bazala bo. C'est comme na niveau bima bo. Pourquoi? Mais dia ba comme na ba niveau ça là ba clip c'est un patron le patron. Et clip c'est un problème tes comme musala. Oui que Laura Chou, et c'est les musala faut bosuka na musala nemura utoloba. À part ba rumeur otoko yoka. Donc ko ça makamote pour confirmer ba conscience na biso. Kele ko eza solo. Ozo comprendre. Musala parce que patron déjà tant yo mona musala ozawana. Azana moi si na bana na ye. Donc ça dit on a ba limite ya makambo ebele parce que moi ça za bana baza et surtout ceux qui déjà bana bakoli parce que biso bana tozara jalouse na ba papa na biso surtout ba maman biso so baza ya mabala. Jalousie za makasi. Pozo banga bazo la maman abino mbanda. Ozo mona mais na moindre erreur oh yo sala yo mwana musala et pesa mwana et pesa biso bana kanda. Ozo comprendre biso to tala bana. Tu dis tona silika bongo. C'est qu'il y a quelque chose. Tozo pesa ce que ba conscience na biso raison. Tozo pesa ba rumeur et lo maka raison parce que simple vidéo mutako silika nangote ozo comprendre Laura simple vidéo mutako silika nangote merci beaucoup non on va to clôturer na studio oyo moi de la presse to moni ba osala peut-être un peu promotion ya ndima papa mobimba ya na quand même ba osala pas dire promotion da bimisi yango sous poisson que ça va na actualité parce que mikolo ba concert ezate avant ba déconfiner biso donc peut-être à ça qui on pour na bongo on peut-être le basuka poto changer la tata mbime beta. Oui, mais pour la promotion, ça sur une actualité à promotion. Toi, on a bado. Voilà. Vous comprenez? Faut bado de salamat. Tata mobimane beta ceux qui 3 ans, ceux qui 4 ans, autres au kende. Et ningi ça peut aller. Le bailleur sont sur une actualité à promotion, non? Oh, merci beaucoup. Donc voilà, donc avant de clôturer, de clore dans l'émission Lelo, to mécano costola li solo yo tozo mona babi li kambuna pardon. Likambuna pardon balbi tout pour mon vidéo na bu numéro boyé c'était hier na monia on peut na ba page polémique des gars qui peut na page ya Mourad la chaîne YouTube now ouais on était ensemble déjà mais qui camarade qui ni kiri qui ni bon là on m'a bêté parce que ba musu ba comme peu au sang ba comme dire ko isolé ba misusu déjà likambuna pardon maliko ba c'est là au moins bon na su avant tout clore Laura Chou m'a été déjà pour na pardon coup nation déjà entre parenthèses donc ils en ont qu'à wana n'inga ko expliquer ba tout pour ba comprendre. Trésor lumière à sengi pardon c'est une puissance. C'est une puissance qui libère trésor lumière gafa kiti. A gafa ki yanga de sengi pardon ce qu'on a gafé nani. Atape na gafé yo moni munyo ça me to senga pardon. Ozo comprendre. Nangena lobelo mo boy. Peut-être lelo et les arabes tout so ba moni malika na grâce témoin. Ozo comprendre. Bote la place to outil. Bote la place to outil. Ngai non lo bango devant caméra batu nyos bat pona ba bato batal rabiso baba zobati. Soki to bimisi be miswa kala o ngana sala clash surtout mingi pona grâce. Mais grâce à celle là retour té. Après du coup on a coufé maman grâce à yo rendre ma visite. Kotambola ka yanga na grâce et les batu et déranger batu pona nini. Il faut au moins déjà déranger nani ou soit nani a biso déranger nani. Total raba commentaire. Net na vidéo tout ni biso que tout moni Marie leur a posté. Total ba commentaire boko panja na kala mingi te. Mais déjà grâce te mona makambu na ya salaka. Ngapi na makambu nga. Tout ça ba 4 jours ba 5 jours to monanité. Ozo comprendre mais tout le monde na 4 pe ya boulot. Ce qui 5 place mo na moni que grâce à la pongi na la mousse na 7 heures na déranger grâce to kuta na place boto que tourner émission. Ozo comprendre et ça m'a bêté bateau batambola comme elongé ça ka bateau ceux qui bomoni que se comprendre parce que qui amitié c'est le qui amitié c'est le quand de travail tout ça to vivre na relation amoureuse to na ba jalousie to sala naka na ko komona lora na moni na camarade musu to mona lora changer camarade et ça la ranango mais sauf que batambola bateau bomoni que non boza ko se comprendre so boza ko se comprendre te to ça toujours musika ozo comprendre et surtout ngana ebisa nzambe na prière na ngatongo akabola ngana bato mabe même na relation amoureuse so mo balo ina nzela na ngaza pona ngate nzambe et c'est normal.
Ozo comprendre? Et c'est normal. Si vous avez une grâce de moto na moura de la presse, ça m'a bête. Tout ça batou. To yeba na pamba ti berere ça to na ba défaut. Yango na lobanga na lobaka na lingara mingi ba qualité ça lebele ke ba défaut. Parce que ceux qui ba défaut ils a mukie. Yango ça la rakata ou beba ina mutu otala te. Ana ba qualité na ya za mutu za ba erreur. Akoki pe ko bunga. Ozo comprendre? Mais ba défaut de ka ba qualité ne bete po yango ça la ke batu ba koma ko s'éloigner na yo. Ozo mona. Ce que tam subo mona ka ke grâce te mo beba na batu nyonso. Grâce te mo beba na batu nyonso. Mais po ni bo connaît ka grâce te mo beba na batu nyonso. Est-ce que boyebi comportement batu wana o ça la ke ba beba na grâce te mo. Boyebi te. Alors, ce qui nga na mona ke laisser batu so bo mona ngai moura grâce te mo. Et ça m'a bête. Et puis liko na ngoto za na ba collègue ya musala. Ozo comprendre? Surtout qui collègue à part, naza mutu, na que non na grâce, so na yeki posa mona grâce non, benga grâce tout monde na. Grâce so yeki posa malika, benga nga tout monde na. Et ça logique. Merci beaucoup. Voilà. Des sous à cristal piment d'où je te salue fait à bois kama, des sous à cristal piment d'où le tisa ole ngoma moté ma toto na mi le rambo. Mora de la presse liloba, malika lobina yo pe bakista yo poto clair. Bon, avant na bakisa liloba na opesa na mbote na couple moezo la nanga garçon bidi à lire moté ma ya Aminata Lofo. Donc voilà, Loafo. Question na siko otuna ni na pour na répondre non bien pour na comprendre. Toi na plateau bien Inganga na biso sani. Ba lo bilango après wana déjà nga kutu wana intéressé ngaité parce que bo ada mikolo après wana siko ba bi que non ko senga pe pardon na batu to les ans non. Na senga les âmes tout hein. Bamanganga ya pa ya kala ipanzana po ani sirana batunyo so mtu mtazai na pasi o so azui o ayoki jalousie sirana mtu mso azai na succès o leka baninga o so succès leki o kuna oki jalousie siko na minute yo mtu la mtu azana kombo na deja mtu la mtu a lire na o ekoki na ye mtu la mtu azana ba activité na ya salaka mtu la mtu ajira bandako na ye mtu la mtu ajira musala na ye siko yo bozila batwa panzana ndeti na nini po mtu mtana mobali na ye mutu mtaza mwasi na ye mutu mtana occupation na ye bose bato panzana nini bato bazo satana na bato ko panzana za bato o basangi na ngomba succès na minute yo bo fandi singa yango na obikandi na sala ngambinga boye zoomenga bien aller de BCBG kande na ngambinga boye ba moninga kwata na leki na fin émission na ko senga mutu pardon. Pardon, ce qu'on dit que ça pardon est hypocrisie. Pour ce soit disons le que olingo cha mumpe faut singa pardon à tout le monde. Oko singa na mutu mort hein. Tant on singa na mutu mort luka ni 67. Na héros na amour comme dans les katé na fan na ba monga na ko adorer que to sanjo la mutu. Mais peut le cambo soutien na au c'est bon point. C'est l'équité na pesa o ezaki important ba tuna mutu mutazwa ki parle na soutien wana. Ezala ba musicien, ezala ba journaliste mutu mutazwa ki parle na donc voilà wana tia kutuka mpandi. To le banel kama pardon. Bon ça ngo bien te mutu moko bozo fan de la reine ba pardon au kitabinoti. Au si sabino be toile na bino. Voir même homme qui botikala nango ezesi la likolo ke o luka o yeba stratégie nini ya ko fan de la émission pour ça la sous combo pour to na batampe succès kita komona yo mo fan non bete loko zo beta soutenir non ça bezo ça soutenir faut que la temps o yeba nini ko matisa sous lupemba nao ezate ko koma faible ba mona yo mutu mukolo boye tinabite baba na pe o senga pardon ndeni o l'équipe la TV nous senga pardon Zuite. Voilà. Mania, mot de la fin, remerciement Toshité. Toshité. Toshité, t'es pour la journée, c'est pas comme il y a commune. Vous avez une commune. Voilà, vas-y. Ngana mona kasa vubu hein. Yo déjà, ngabe mona kasa pareil, mutawanga na commune ndaza complexé. Au Baksani ko na. Likona ngo siko ngana mona kasavubu ngana mona kasavubu sauf que na boma tracien mais na koli na kasavubu na âge 5 ans ngana ya Kisasa na mona kasavubu mutu na mutu na uta ngana boma tracien ngana bota mana boma boma tracien tout au festival ngana boma tracien na ya Kisasa na âge 5 ans le ko babi pe komi pe likambu ya ba journée c'est pas le ba commune c'est mi mutu mutaya ko loba. Po mama wa Diego Milito abota mana mbandaka owa munene ana mama bango bota mana mbandaka abota mana na neti boy loko neti chose grave o mona mutu abota mani na mbandaka aya koya
mais oignore nanu place yo botama ozoya sikoyo kofinga bato o bosa polémique na bango ya musique entre ba musiciens que o ya botama na bandel o botama bandel sikoyo yo ko ça la critique mais entre to bosa ni place yo mo botama o uta mbandaka oye o uti mbandaka na po ye na kanda kutu papa na bina benga na onde ya ko benga na po obima ki oboti na camarade na ye ozomona makambo wana nyonso to eza makambo kolobela ozomona na peso yeta musotie kiti bobandi kolobela makambo bato olobeli pe vie na yo mo bato pe batala biso baza pe na posa bamoni ke non Laura Chou pa leki na caméra a relater histoire na ye azobeta histoire na ye ndenge akoli na ndenge akomi na ajoti na mosala o asali na mboka o abotamaki ozomona en tout cas c'est mieux journaliste ya koloba commune wa botama. Ça sera mieux. Donc yo déjà Kasavubu donc yo peno clair wa sans complexe. Kasavubu ngana na mboka ya ba soleil wanga ba blaze wanga ba yoyo casserole to bimisa ba star rebelle ba yoyo casserole ba vie na biso ba Tony Koko kutwala. Ozo comprendre. Voilà. Moura likambo na commune ya yo commune na rolobaka ko fan mais lozaki lobi ya moyo bando biso na zamu na commune la betina ya commune ya Lemba capitale penza Kinshasa voilà ngana mona Lemba ne grandi wana voilà bino ba fille à internet ba garçon internet bo blamuka boyo yebsa so ba commune okolela pardon Kingabo na commune eza na Kingabo ya limité na Kingabo ya pêche bo confondre te Kingabo libongo pezali voilà donc ngana kola na penza na Lemba ngakuna ko sala kutu débat ya makambo ya commune pour na kola pena na centre ville pour clore na opesa mbote déjà bato to sisiti mbote bato so balinganga mbote na couple ya penza garçon bi d'allure motema ya Aminata Loafo place boza ba mbote na bino dul basenge la puissance ya mavinga la pétresse donc voilà ya Myriam Wete ya ba star Nathalie Babia la cible baoba bazola le sénateur ya Willy Mouchen code mondial donc voilà ba yanga batiranga te on est ensemble avec vous donc voilà on est ensemble Mania, remerciement dédicace. Ouais, merci beaucoup Laura Chou Mawete, merci na batutu o balinga just Mania Malika babone nyoso ya Fimbo na Fimbo. J'ai dit un grand merci à mon vieux Willy Moucheni code mondial, c'est-à-dire ata ba changer ba président Mboka code ba rechanger en côté mon vieux Tosha Vumbele bourser depuis quelque part la joie Amado Pitu na master nanga Cynthia Baz. Hein? Autrement appelé Cynthia Bokopolo, des gros bisous à toi. Merci beaucoup Francis Mavipi, des gros coucou à toi. Arsène Toya, viens à Bissomo ya palette, ose la retourne yo et ça Bissobi Arsène Toya, des gros coucou à toi. Merci beaucoup à toi Marlène Kassanga leader ya nanga moko, Winnie Dianga na maman 100 jours, des gros bisous à toi. Olga Mbimba, Olga Mbimba, ma sœur na Bissomo ya palette donc merci beaucoup Olga Misenga. Magali et Kambafi à la lèvre électrique, des gros coucou à toi. Merci beaucoup Nayope Laura Chou Mawete. Voilà. Patrick Kamanda international. Merci. Valdi Tamboé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi je dirais un grand merci à Bijou Manteni Aigle, donc parmi ma conseillère. Ouais, donc Karine Fomi, je te salue. Karine Fomi Pena Laura Chou, donc Karine Fomi. Dans mon cœur et Olga Mbimba on ensemble Arsène Toya vient à Bisso donc on est ensemble donc Toza Francis ma vie puis je te salue Francis ma vie puis Francis ma vie puis Galor ma vie puis ah ouais Galor ma vie puis donc on l'appelle que nos famille base Papa Laura formé la souka Paola Schengen je te salue de gros bisous à Paola Schengen de la part Alain de BCBG grâce Temo la star Nora Galongi ma solo ya balle et totique et la chancelle Mbemba Demidier Masola kitoko totikela Soule Kauka Chantilly Soule Kauka pas Zouzou gâteau Chantilly faut que na donc on est ensemble des gros bisous prochainement avec un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien bisous bye Personne m'a conduit, au monde quel piano. Ailleurs, il y a bato elaki yango donc makambo ekende bien Matisé
This is London. This is London City.